1 million de dollars américains. Si vous avez un banque crédit, un jeune entrepreneur congolais, vous avez avancé vie. Au moins, un jeune congolais, il y a la cabine, il y a 40 dollars, vous connaissez en bas là. Vous connaissez aussi 100 dollars. Rendez-vous avec émission Yassika. Concept Yassika. Rendez-vous avec les adultes. Rendez-vous nous allons chaque 2 semaines. Rendez-vous avec. Bonjour, bonsoir dans tous les coins et recoins du monde. Là où vous vous trouvez, les amis de Kouli Media TV, avec votre humble servante Zizou Zidane, le Tozana président, il y a UDPS marché central, Tolanda na kati émission, Nini Ekoleka, Tokolobe Nini News Zezana Mboka au Bozo. Bonjour président. Bonjour maman. Là, Tozana président Miyake, on s'est présenté, Baye Bio, mais Baye Kepe Baye Bité, c'est le président Miyake Azanani. Présence dans la émission Bisso et Dynamique. Bon, merci vraiment. Baye Binga surtout dans Boka Libanda, même en Afrique, même en Asie, même à Kinshasa, même dans la province. Baye Binga il na Kombo, il y a président Miyake. Nazamoko il y a parlementaire. Parlement Langai comme Longo, parlement de la lumière, et ça Bokassa croisement commerce du marché. Tout ça on a de 6h à 8h. Nous allons carrément mobiliser la population pour dénoncer les antivaleurs au bout de la mine événement état de droit dans la vision il y a Mokondi Mboka tout le développement mais matériel politique Mboka les autres qui surtout les camps interpellé Ouazalaki directeur et chef de l'État. Ah, c'est tout le camp interpellé Ouazalaki directeur et chef de l'État président Miyake Bino Bozali UDPS c'est ça sali na makambo un mot pour la IDPS nano après ton côté na makambo président. Oui, merci maman na motuna vraiment bien. Ce n'est pas nous IDPS, c'est la justice congolaise. Les Kambouya Kamere Batouba Longolongo IDPS, ils ont IDPSité. Donc biso na Kambona tozate, ils ont les Kambouya justice ndé interpellé moko oba bengi Vital Kamere o bomona kendaki na prison ya Makala. Oui, ça les lobbies qui deuxième Boutou, Azakuna, ils ont biso IDPSité. Ils ont les Kambouya justice congolaise parce que biso to bunda qui état de droit, to bunda qui na les anti-valeurs. Il faut vraiment Congo et pousse vraiment dans justice IDPS na Makambouana Azati. Chez nous, même Ngai Oyo Miyaki, sur un problème na justice au Kenya. Bon, on a qui conseiller, il y a président Félix Obabengi Lobo. Lobo a conseillé moko na cabinet ya Fachi de kambo boka ki ya diamant oyo sala ki rage makasi na niveau ya Kasai de mon boka ki Lobo pour donner leçon na membre onanu ya biso parce que c'est le kambo ya justice c'est le kambo ya IDPST batuba tika ko commenter ko loba na media ezabiso ya IDPST c'est le kambo ya justice congolaise toute la justice. Mais c'est IDPS ça va tout Congo makasi kaka mikolo utiko leka awa UNC et Maboko na UDPS pour que liboso pour les élections pour to voter président Bissoné to voter qui le président Vital Kamere a eu problème IDPS carrément ba oli mukonga bi pour moi les problème na bisoté quand on est utolo basiko awa maman nako ko yimbola ba yimboka o ba vandi vraiment na ba poste ya bango téléviseur na ba téléphone na ba laptop koyoka lelo vraiment émission kitoko étalé politique. Donc, dès que tu as baboué, na kosenga vraiment na batu parce que biso vraiment te betaki ma cité na justice parce que papa Etienne Wamulumba en vie avant atika biso awa na bakango en 2011-12 papa lobaki boy abaki et pas na biso IDPS même aux alliés ya biso alliés même aux alliés ya biso membre na biso ceux qui de l'oyo batangi kombo na yo na justice en tout cas toza wana te pona ko bomba babibi en tout cas au Kendi
parce que biso to bundaki pour na vision ya mboka effacé to bundaki surtout pour les loko ba bengi état de droit ngai na ça na fier pourquoi parce que c'est la première fois dans l'histoire ya Congo depuis époque ya papa o ba bengi Kasavu Batika biso deuxième na époque ya maréchal Mobutu o bengaka Kukuwendu Wazabanga deuxième troisième époque ya musée Kabila na époque ya fils na o ba bengi Kabila Joseph et Salamate, mais pourquoi Salami l'époque il y a président Félix? Parce que le président Félix a qui n'a pas de France au niveau de l'Europe, na pourquoi le président Macron, à l'écart na TV France, comme invité, les bango des journalistes, moi Simoko no mobali, balobela qui comme mingi yamboka, pe journaliste Moko a tout qui président Félix les Cambouya 15 millions, à lobby parce que salaire imagine yo partout dans le monde évidemment président à l'obaki boy. Alors qui est là que il y a cop wana hein et makawana il faut ici là mais les Cambouya 15 millions na tiki déjà dans beaucoup ya justice y a ça là musala oye ko bima même isongolo pakala abi même aller nangai même moninga nangai c'est bimiye asala nini akokendi donc mon biso IDPS besoin de battre parce que justice ezali indépendant n'importe qui y a ndeko Kabila atiki laisser aller piller ressources yibambonga mboka liana yo ya zala wana ba preuve président Miyake Mamboloba président Joseph Kabila tika mtu yiba piller ne ozana preuve mambozo loba mais maman omoni avant limone loko wana omoni loko yandeko Camille olelo ake na prison makala biso toza contre BT to ande contre système wana ici là quel système wana ya koyiba ya kotana poche ici là mais c'est grave pour exemple ko utiliser mon moyibi bon na français voler na lingala moyibi. Mais il y a détournement ou vol. Non, détournement c'est un mot français. C'est ça éclairci pour parce que baiki bazolanda bazana besoin bayeba. O salami eza détournement mais vol faut que nango bien. Détournement té ezande ayibi mbongo. Nani? Vital Kamerhe. Mbongo o ba pesa kié ya Congo. Il y a 100 jours tant que tu pouvoir sika. Il y a zalaki comme administrative avant d'engager finance. Aux Hollandais l'époque où on a un gouvernement sortant, il y a M. Kabila, et assumé intérim. Il y a un engagé et le Rwanda. Mais avancer, présidenter, il y a des gens qui parce que c'est là qui accord, accord, il y a état des droits, accord, il y a communauté de la pays, accord, il y a justice, mais tout le monde n'est pas naïe à ça, il y a un côté. Tant que vous interpellez, c'est là qui avance le Makala. Et pas un papa, papa qui sous là. Vous allez procurer un cours d'appel. Papa Missi élément moko nécessaire pour tout nier ba combo au pays parce qu'il va poser qui est 51 questions à répondre de 49 qui kangié singa na kingo. Est-ce que le président yoza président Miyake ya UDPS on peut ça des questions na o kanga qui na kingo. Bon nakolo babu na mkuse ba poser qui na nous makambo oyo batunier. Est-ce que oyebi madame appelée Rosie, oui, belle série d'angaï. Donc il avira 9 millions de dollars américains dans compte c'est belle série d'angaï va créer entreprise. Aux Hollandais, de parce que bazar des belles séries, oh 9 millions. Basé tout sur moi na 9 ans. 10 millions. Donc à Kabola ba compte na 10 millions. Donc moni procureur ya cour d'appel a zoki na lieu a na détention provisoire. Et qui va mener ba enquête. Le Oyo, ils allaient vendredi. Le Oyo, interpellé le sous caméra, le na 4 mairie, battre sous le awa, le sous Zakuna sous le awa vendredi. Nande ko ba bengi Thierry Aimas. Azanan. Thierry Aimas c'est là qui moko ya DG ya Raobanki. Ya Raobanki na madame Pamela. Azanan. Car la carte ya Raobanki. Bon ça le londe ba présenter parce que va me ba enquête. Au moins, il y a Vital Kamerhe au Congo Sony parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'Afrique et Salamate, mais Salam Congo parce que Congo a avancé Malembe dans la justice. Président Mouamiga, quand même, Azar Mouninga, président de la République, a travaillé dans le président de la République. Bon, ça, Mouninga, c'est pour détruire le pays. Pour détruire le pays, jamais. Nous avons toujours souffert pour la population. Maintenant, un jour, il y a toujours chez les parents. Et bien, ceux qui ont dit que tout ça, c'est neti caméra mbali bosso na vie na banda à kota kacho ngana kota ngona opposition
pe ezalaki kota mbola na insécurité na kota ngo na makala tanga komi na makala tanga moni bakomi prison centrale de makala amoni que oui rêve comme réalité à côté na kati ya prison bazalaki 15 comme 16e personne na kati wana avant na kati wana mbala moko à solo wana mais geste parce que politique tous les gestes et kotaka politique geste de tout la politique et kotaka tant à côté maboko na ezalaki na mutu donc ils allaient désespoir de boy de pour ngai de sili on a vu ce photo na teki mabona mutu bon photo na ils allaient mais ce qu'on a na connexion té ngaki na sabino photo na o monaki ataki maboko na mutu boy pourquoi ati maboko na mutu wana parce que ce qui vraiment ayaki na mission ya kosunga mboka oyo tonga to koma boyete le o ba fingi président Félix la population ba fingi le président Félix na international comme 15 millions pe ce que tu as qui na vraie opposition na mboka oyo Congo oyo les akana mboka ba yeba paya mais ero ba sa ba déclaration ba média hein ko saluer président Félix kolobela justice kolobela mais pourquoi ba dit radio pe ba deko oyo CLC bangonde faut ba les médias baloba bangonde basa ba kolo ya marche 15 millions au seulement qui avant il y a début à mois et 2020 hein et c'est donc Daiwel et ce que zali bima benga baninga na bino bo bimenzela bo marché sous ah non bongo bima mais bakangi mutu yango ata liloba na radio ezati pour ngai ezalaki intérêt moko ya bango personnel. Ok, wana na maloba ya président Miyake alobi ezaki intérêt na bango personnel. Là, Ngai Zizou Zidane, votre servante Namiti Oyotozotika, président Miyake à la face à la caméra. Bon s'abonner vraiment massivement. Oeza président Miyake mon maman mambo masobele. Donc tout le baboye bon brancher vraiment muto bougeté muto kindete bo salambo kavima sango yamboka. Italie politique, Italie Est RDC. Netolo Baboye, Mboka est déjà entouré. Pourquoi Mboka est entouré? Parce que Kabila a compris, les purs arrivent. Pourquoi les purs arrivent? Tant que Fatih Mbaka Kabila Kuna na commune Seli. Et ça qui est trop c'est trop, na bombi mingi mais ozo kangai te. En plus si ozo monter ba kalbal pour na komayo o meningai coup d'état. Kabila awangalaki. Fatih a ebise boy. Benda batnayo matoi. Voilà Fatih ABC Kabila boy. O na ebise boy. O ba lingila yo boule sikoyo na niveau ya Europe, na Amérique, en tout cas na pe na ebité. O ye comme la yo et rozala pour na yo dégâts. C'est le moment bima kende. On a ebise bino boy muta contacter. Lobi na ba Congo na un vrai message. Ba navire et que na niveau ya bomba ba Congo. Et côté lobby déjà na kati ya ville ya Kinshasa. Président Félix séjourné na Angola urgent na président angolais. On a bisi bino boye Joseph Kabila mission pour créer trouble en RDC, coopérer avec les autorités rebelles na niveau ya Goma, Mwanda. Parce que Kabila Kanambe tango ba condamné Kamere à Kinshasa, à moni que les pires arrivent. On a bisi bino boye Kabila c'est un sorcier, Kabila a une mission pour désigner, pour détruire le peuple congolais. Mais faut-il désigner pour sauver l'histoire du peuple Batou, les vrais peuples juifs de la Bible. Dans la ministre de Sabino Boye, affaire il y a Général Kingo. Ils allaient affaire il y a Kabila et autres personnes. Bakanga qui 10 ballons militaires, ils ont tenue militaire. Na Kasumbale ça. Kasumbale c'est la frontière, Naka Bongo pour okende na koto ya fleuve. Oh bazoki ba teni wana. Sikoyo balobi complicité avec les autorités katangais pour mener coup mais dévoilé. Délégation au batindaki na mokonzi ya mboka auto benga mikolo yo papa Siona aigle de l'Afrique Kolo Lopango na niveau ya Lubumbashi composé avec les membres du gouvernement, composé avec les forces armées congolaises et les ministres délégués défense
de la sécurité avec le bureau de l'Assemblée justice et sécurité. Pourquoi? Parce que le faut pas vraiment Gédéon Kingu. Le but de mon qui Gédéon Lubumbashi qui rencontrer l'autorité à Kuna. Parce que Gédéon Kingu n'est pas congolais pour l'engagement rwandais. Pourquoi rwandais? Biso babantu tolia kabatute. Mais tout le monde Gédéon à Katabatu, à Longola Bassi, Loko, Mibali Touana comme Chenet. On est biso bino boye. Bato belé singisa moulayi. Après o babengi Vital Kamerhe. Ce que lelo awa déjà c'est aké déjà. Comme on a John Tumba. Azali moko ya initié toujours quand la partie wana. Parce que na biso lingi mo c'est moninga ozana botutu. O na sibino. Donc neto lo baboye John Tumba lelo awa azana cour de cassation na Gombe kuna. Azoki beaucoup de millions o loi qui toujours na 100 jours ya mokonzi mboka pour na kosala bandira o babengi na équipe c'est l'équipe na Kasai. Après bango lobby to monaki na Foner. DG ya Foner o babengi Fulgence hein Fulgence loboto Baramos lobby ake na prison ya Makala lobby na cour de cassation ake lobby na grande instance ya Gombe akei Makala. Sikoyo lelo siku awa ba interpeller sur moko le ministre ya ngambu ya IN c'est toujours parti o yekisu mboka soni o esali bêtise. Lelo ba kei toujours na kuna na grande instance na cour de cassation ba tourner le kambu ya 100 jours ya chef de l'état. Après wana lobby na pourquoi ba envoyer plusieurs invitations na ba ministre membre ya gouvernement na ba DG. Lobby bango tout ba kozala auditer lobby on a bis bino boye singeza moulayi. Après Kamerhe sikoyo Albert Yuma Albert Yuma affaire il y a 200 millions de dollars américains et 800 millions de dollars américains la tête il y a Jekamine. Après wana un gouvernement Yabek central o ba bengi Deo Gracia Sumutombo wana hein Deo wana mbongo loi on o misawana parce que moni fatia a travaillé vraiment na sagesse moko politique avec stylo rouge. Le col qui zengi mais à ça la musala donc a memie vraiment beaucoup le col moi na mketi na mir ce que fati abimi na makambozoba ce que monde moi le bas exact ceux qui tous là qui na ba vrai opposant héros mais média et tokimoto le col opposant ezali manipulé opposant il y a haine tribal opposant il y a corruption opposant et simbate mais et ko simba mboka o ezali mutute ngami yaki nazali congolais ya province tout bandundu ba Congo ba Congo Katanga partout nazali mutu ya Congo mboka oyo ko changer sikoyo gouverneur central bientôt interpellé. Deuxième ministre ya finance ministre ya budget. Troisième na ministre de l'infrastructure interpellé pourquoi détournement il y a 235 235 millions de dollars américains. Oh mon Dieu, c'est un démoniaque crime économique hein, pour détruire la nation congolaise. Non, ce n'est pas vraiment. Et c'est là vraiment, et c'est là. Pas de investir dans Mboka. Et c'est la cas justice. De mon battu dans Mboka. Non, on est bongi toya pour solution. PDD, le 2 novembre, c'est venu bouiller. Oben Minaku. Kimbuta Yango. Pourquoi? Azalaka gouverneur n'époque wana ya Kabila. Ba Oben ngeba c'est l'audit. Ba e bambongo o ebimaki d'époque no eza wat. Après wana ba Oben sous Germaine Kambinga. Azana liste. Après Kambinga o c'est sino o aza DGS nani oyo. Oyo ya sinel oyo Alain Atundu. Azana na liste. Parce que papa ya Minaku a des fois quand bon il y a FPI beaucoup de millions parce que la liste ça là il y a FPI même ben qui moulumba o maki na ba avion qui ko ba sortisan belge français ya ki awa quelques mois o semaine ya kawa maki na avion wana to ba scoop na Belgique mais a osala interpeller parce que kuna a rozonga a mboka a le niveau ya justice na sengi na bato ba finga biso IDPS eza biso IDPS ezali justice congolaise. Peuple congolais, boka bioka yokate, ils ont sauté, ils ont justice. Chez nous, même Ngaï O, s'occupe de Yibi, nous allons arrêter. Bon, mon aki lobo, membre il dépêche, c'est là que 2 mois en prison, il y a Makala. Bako Sabino, on a essayé de bouiller, il dépêche à fonder mon touté. Parce que
bozo loba mingi o ba pesa pouvoir na Fachi nani o pesa pouvoir Fachi yo moko mutuna bino o za na kasolelo o ba bengi Vital Kamerhe a postulé 2 fois 2006 2011 pourquoi Abimarate il t'a pesa pouvoir pourquoi Abimarate hein accord de Nairobi balobaki boy o ya la majorité a reçoit primature mais politique ezali dynamique échangeaka R par R échangé banega kuna FCC ba baby majorité parlementaire bazui primature récompense wanande aujourd'hui directeur ya cabinet à Fachi mais na CC kolia Fachi kosoma banda ku par-ci par là pour la nini olingi reine de Saba ou l'équipe batutu na mondi misala mabe ekenakara na misala mabe ekenakara na ndenge ya mabe eka musinga ikoyoka mbala liboso na yoka amida abina nzambe asala nzambe asala te nzambe asala te ya yo prière suka na plafond likolo komate pourquoi nzambe asala kana batu oyo bazana bosebo parce que bo détruire ba vie batu na sika batikala bazandeni ba raison na mingi même si l'autre ba zongela ote même tout le bango ba raison naka hein parce que justice congolaise irosala musala na yango ye Kamerhe asengaki liberté provisoire ndo moni papa qui sous là c'est un sage pour créer un cours d'appel mais monsieur biso tozi autre personne awa na chaîne biso obozo na mikolo mingi alobaki boye ceux qui a liberté provisoire mais a la résidence surveillée mais 250 millions ekozonga na caisse ya l'état dollar tant que Simbongo wana oh moyibie voleur siko moi si wana a commis na mal vie a kotambola partout dans vous me gars ah moi ça moyibi ah moi c'est voleur moi ça ndoki c'est que obebi sérieux réputation mboka oyo ekobonga kongezali ya biso faire des événements musala vraiment kitoko ndi loba batabandundu mambu masobele oui mambu masobele ndenge to loba boye na niveau est sécurité mboka zokota vraiment malembe armée congolaise comme na 98% ya ko sécurité ya Congo parce que les maïmaï o babengi Kodeko bazaka na Ituri le territoire ya Djougou faire DC 3 jours oyo a tout ko dernier bastion hein o eza ekamba mina bandeko ya Kodeko bazu yango sikoyo eza vraiment maboko ya FARDC parce que tu as une information les messieurs biso awa to dénoncer mutu tout tu as la sécurité en Zambie tu as la sécurité à bassin oyo coulé au jour na est ba bi kitan to bunda ta makambe aussi là bana na bango ba reçoit qui me peut reçoit pe mboka eko avancer Joseph Kabila mission coopérer avec les Rwandais avec les militaires rwandais et les militaires burundais avec les Chebab somaliens Nord Kivu préparer attaque contre FARDC déjà dévoilé Kopana et Gosimbaté mboka oyo ekokatana te jamais okina mboka ya bapaya jamais Tchombe Mikango akurate akatana akenda Nemi Moulanya akenda voyage moko kuna na niveau ya Goma ben faut bimi akenda ko coopérer na ba membre ya ba chef rebelle ba créer des gars mais tout donner songo na sengi na papa Kako de Gilbert et ce que ça livre vraiment qui est dans ma tipisha de l'Ombashikuna au kutana na membre EDPS au bakanga qui 10 ballons militaires ba e utaki wapi après les sous on a zo lo baboye ce qui ndeko Kamerhe alika kibiso tonga tous ama musika banzela esila lobi bandeko ya elengesa na makala lobi ba beti mulolo ba sala nzela ya elengesa hein mboka oyo pona bongo esala ngo volonté hein tena ba âge obiso chez les parents hein il y a un péché âge na balati il y a un péché hein il y a un péché na âge na ko sabe chenga pe parler à danger 3 chambres salon cuisine salle de bain moi si pe azola Mbappé na cuisine pe avec écran plat c'est ça vie en wana hein tout ça la tena âge o na simami doit arrêter du coup boy c'est péché mais Congo a beaucoup de richesses Congo a beaucoup de matières premières tu as na tungstène tu as na nubim tu as na coltan tu as na colbat tu as na cuivre mais tu l'autre hein tu as na diamant tu as na or mais tu as de l'eau miss na mai kolobate hein pétrole mais pourquoi tu zonga sima trop c'est trop congolais tika kofinga union fait la force non bolbaka oh Kabila zonga azonga na quel mécanisme tango Kabila pesa comme drapeau ya mboka c'est là que le 24 janvier 2019 c'est moko symbolique
après ça botu ya Congo a ozonga soutien bon ça l'erreur surtout ben attention mon frère vraiment ça l'erreur bon moni Kabila ah Shinara bozonga ah bozonga ndenge Rwandais mboka o toujours souffrir makasi Kabila tika ki laisser aller na bande connaître tout ça ndenge balingi parce que ba actionnaire na compagnie ya mine na Vodacom na ba tout na RTL na ba Orange na ba Fricel maintenant la biso le ba Kolomboka est-ce que bana Kabila bana Kameri bazo gaz lacrymogène bana ya Kabila bazo gaz lacrymogène hein on peut se monter à 9 millions on ça on a à ça wapi papa qui sous la justice congolaise sala musala o azana main noire o yiba mbongo ya mboka la biso ali yango ngana obunda pona mutute na obunda pour intérêt général mboka échanger bato bala basi pe et lelo aso mutabali on dirait mutabali roi hein chemise o bali so buta Angola sous les o buta Gabon cravate buta Tchango au bal après nous on a tout ozongi libala kitoko après quelques mois moi si nanzela oteka mikate on bal kuna oteka boudin ça c'est quel pays so mutabali mamoko avancer mamoko accueillir mamoko libela hein to lingi vraiment surtout loi o erotika la libela parce que ordonnance c'est mokonzi mboka comme la loi les kambi bembe wana est vidé d'abord comme si bembe on dirait fête on a mutu manesi na longi aye matanga ko faire votre orgueil il faut c'est là vraiment bah ça liwana et bon école primaire ya bana faut école primaire ya bana en tout cas peut-être école vraiment on a benga yo sio na papa le pango vraiment aigle de l'Afrique kolo asimba yo batela yo mutu moko te ya simba yo chaque jour prière na ba ngomba ba prier pour na yo mboka o déjà si ebimi fati intouchable kala ezalaki gouvernement intouchable lelo to touchango biso j'étais lelo Camille na ki to zalaka biso na pasta gili ba Gilles ba Moïse maoka o na zandu wana caméra okende mais lelo o ki fier to zane contre système même nanga FCC Camille te ba okende bango tout ba okota na kati makala wana tango faut ça supposé pouvoir abandi ko bongisa makala ba kuna oui loko te trop bomai coup d'état non coup d'état ça la maté Kimba tu sais que d'abord bien même Kimbango elle va très bien même Christelle Kimpavita alabaka balom pona Congo oyo kozala malamu lokola mbongo oyo bongi oyo so bozuka $1 million américains botiango lelo na ba crédit et resunga ba jeune entrepreneur au DFP crédit na passer comme mini paie ba jeune gens au bazar partout awa ba ça musala combien au moins un jeune ça la cabine avec $40 $50 mais jeune non en vivre so peut payer $3000 à passer vite à c'est pas comme bien hein Toboyi vraiment Toboyi IDPS boyoka bien azana makambo wana te c'est la justice asala musala na ye